Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information en temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best. Connectez mes amours, les abonnés de Bibiche Mbombo officiel. Est-ce que ça va chez vous? Si ça ne va pas, ça va aller par la grâce de Dieu. Vous informer, c'est notre souci majeur. En tout cas, Toya Kaka Kasuki News ezali. Ne tokoya to solo lango together. Nabino ba abonné intelligent. Au moins déjà titre voilà. Sans plus tarder l'autre lo ba mingi non chez bino ka ba extrait ba élément oyo nga na zui libino. Naya ka wana soki news ezali. To solo la ka selon news o ezali. Les news du jour dont les lots li solo ya papa chéri. JB pia na papa chéri. Bon moi déjà image wana non tu la bino son image ya mwana Ntsuka. Brinette. Oya yaka na âge ya 11 ans. Bandeko. Non qui motema passe non qui douleur pardon. Ba musicien. Bo zami tema mabe. Franchement. Ah eloko boze ko encourager te. Non lo ba trop te. Non lo ba vraiment trop te dans le bana souka mais to bandana na image oya mwana Ntsuka. Oya ça qui sorti médiatique na en tout cas lobby. Donc qui passe nabi oui à cause de la mabe à cause de la soki ndenge nini parce que soki motoleki na média selon batunde balobaka asota a premier soko moi motoleki c'est genda za na tort malgré ça maintenant je suis habilement image toi notre image ndambo et puis on commente ok si vous n'êtes pas encore abonné faites-le maintenant abonnez-vous parce que balobi ici il y a à boire et à manger ah tozaka au milieu du village solo bara bo solo Vos solo na news, vos solo na analyse, ok? Alors, let's go. Non, viens. Moi, Ntsuka, on a un micro. Moi, Ntsuka, on a un boule à boni. Je suis à 11 ans. Tu as 11 ans, hein? Oui. C'est vrai, hein? Fan de la rave. Fan de la Kassoro 17. Na zone à Commis de Barumbu. Yeah. Autant là. Natanga Canada 6e année. Autant à l'école. Tanga collège Munganga. Comment maman nous est? Comment maman a ton petit cadet? Comment papa là haut? Comment papa a tonton José? Bon, et là on est tinda pour la musique. La donna tinda matinde na. Alors le pour nani oponi kaka papa chéri au bateau ba yebaye. Papa chéri ntokpekisa nga ezate yende papa chéri onga la pona banda bo mwana famille na nga papa chéri bana bo bébé na nga nde papa chéri bana nga bumu papa chéri nde alors c'est la sorte démonstration de Tubele il y a Costanola il y a bilo en live Zoa, allez Sanola, ma, Zoa, Sanola, Dina Bakratimini, allez Sanola, Sanola, Petra Pene Bango, yeah. Sanola ye, pene, oui net pene ba oti na mabele. Zoa. Sanola. Ma. Et tu belé yo. Et tu belé yo. Et tu belé ma. Et Sanola manatuke. Mina mauza wa peta forme. Ayo. Apatrie. Ayo. Sola miliki. Ayo. Beba jamba. Mes amours, j'espère que Bino mon Bolandi.
dans quelle douleur, je me suis dit à cet âge, na âge oyo mwana azaki na 11 ans. Mwana oyo azaki no mineur. Na âge oyo andosa mam na sentiment. Oui, mwana nyonso akola razana vocation na ye. Ba parents ba orientaki ye et pas papa chéri parce que la danse ezaki don na ye ezaki le romoro linga kité. En fait, ezaki le romoro linga ki plutôt. Alors kobina na âge wana eza mabete. Parce que bato mususu na moni na ba commentaire pourquoi mwana mukebwe batika ki abina non. Tout le monde a mindé le mwana mwana za na 6 ans. Mais ba côté école de danse parce que ça vocation na ye. Ma besikoyo ya ba musicien na biso. En tout cas makambo loba ke ba musicien ba buizaka na ba danseuse na ndimi yango. Alors les autres loba troté to chaka ba image. OK? Alors nalingi nachela bino nanu image wana. Tout le monde peut néné ya. Il pas leki apesi explication na ye. Qu'est-ce qui s'est passé au juste? OK? Alors, nachela bino image néné ya et puis tu rozonga nachela bino image na ye moko ndenga koli la façon dont a fait explication pourquoi papa chéri a boyi komeme na poto. OK? Bon on a image wa néné ya wana et puis on se retrouve tout juste après. C'est parti. Boyebi déjà na orchestre ce qui président déjà de landanga yo nani on discuter on lobani mwana na ki mwana mukie jiba lobaki bon ngamoko na banda ngamoko na sa nyonso babandaki dama na tonka comme 12 ans mabandi 12 ans mabandi. Avant même moi, azaba na bantoto makasi à mon période né moi en retard. On est arrivé à 10 ans, mais il est arrivé à 14 ans. Ma bandi avant que toi à mon règle déjà papa chéri déjà à fongola qui est. Donc mon ta fongola moi na wana selon Brinel c'est papa chéri. Basalaka. Papa chéri azouakaye. Malheureusement, ma maman a tous en piaka, a tous en imbongo, a tous en souffrance, dans la dignité na yo ma maman. Non, il y a côté maman ba Brinel. Parce que si papa chéri maman ba Brinel azarayi a accueilli ba. Au début, il y a qui te mais aya ki koyeba. Azouakaye. Si moi na yo comment on avait ma règle na ye papa chéri azouakaye et ko ma o yo ko ma mwana ko na zemi ya mwana o babote za ki zema liboso te balongola ki deuxième avant mwana wana Brinel na longola ka deuxième avant abota mwana oyo tama yo kozwa zemi ya mwana mama baba yo timbise kolongola te so boti pe na jibe troza na ba avantage. Oui maman na ye akoyeba au début tant papa chéri de viager à moi maman na ye ben non te mais avant moi na zwa zemi oyo ni bango na mwana o papa maman baba akoyeba parce que avant wana balongola ka déjà zemi et yo sala na zemi yo maman Brinel mutayibisaka Brinel alongola zemi te jibe ayibisaka Brinel akolongola zemi comme d'habitude na longo tsaya Sandralina ba bote ti le Sandra azobota te maman Brinel yo yebisa mwana ye kolongola te kobota na papa chéri to kozana avantage to kozala bien moyebi ka maman acheli mwana ye mayebi mwana pe ayeko kimi la ka kosala ko kimi ayobota nana mwana mais mwana aza innocent to protéger mwana parce que mwana la tsa mwana ezate mais nana photo mwana kitoko mwana wana za mwana mwasi o babota na mwana nsuka aza mwana mwasi aza mobimba ya Daida Mpiana
asangisi Daïda na mwa Magali mukie oui mon a joué Magali mais azako aza pembe aza vraiment nga na misu nanga Daïda ye a tout à mukie photo aza 5 ans Daïda penza ah Daïda Bianca aye kobota na jibe kobota après kobota azonga kisu sur orchestre et simbité oui ponga na uti jibe mamunyoso damu mwana boti damu mwana suka boti azongela kipe musique et yo simbate jiba yo vandise jiba yo vandisa ye oui jiba la kakieke ako tinda ye na mwana na ye na poto c'est vrai jiba la kakie yango jiba la kakie yango eloko nini esali jibe po tinda ye na mwana na poto te wasko jibe lelo ntango yo moko ozala kosolola nde o parti o na yokiango na mono wana. Et puis nous allons commenter bandeko mokili mawate mokili ngonga non l'extra côté extrait wana OK bino moboyoka côté on esanga pasi mais nawe batelo ko ngana sala parce que ngai la legavate na lomba te pe na bonga la te na mosimo na mosimo na drapo na mi bomba kana kanga na ku s'exposer mais ko via sali le sali na mutema pasi sali na mutema pasi mingi ko za mutako tikanga na kinte la tuta mimi ba puto ba kietiki bango kuna ba tuana basaila eloko la pesa eni na mutu ya ba botele ata mwana te me yo botele mwana deuxième point ils allaient kuna peut-être après il y a Magali Chitunda azo traiter na mabe makasi akatelinga makolo le bina ko mesika mwana zate ata yo moko mwana na nga otula boye moko mwana okanga esalinga pasi eloko ni iswinga ida nazangi kinya en plus ya Magali abengi mama biso telefone amaki mama na biso respect kazo mama bebele si mama biso delo ko kusika na ko bana Magali Chitunda yango sepe na bakata mkita ko pekisa na tena kita mwana na nga bolenge vraiment ona boti na mwana na âge 15 ans ko pekisa na mwana na tena zati mokolo mwana okola bona yota mwana ngai lelo binga na petite ya nanga sali matokende chiko na ota mwana porte maboyi basantene balobi ya Magali Chitunda apekisa batu nangai tonde kuna amuta ba ota mwana namo na porte ba rejeter ngai ba loyi na pota kuna ta mwana ngai et comité à niveau bon il est la vérité trop c'est trop parce que faut pas na pe boza quoi aux bimaka le pas swindenge nini le pas swindenge bazo manipuler ngai na komi manipuler maman ni swindenge moto pour ngisa ngai l'autre fois la keta mwana kune za terrible ngane Magali Magali papa mlangia parfait na ndako oh là là shame maman ni sola maman na katikati maman ni susu a côte bazo basangeli na kuna donc et là pour pousser dans les cas d'émission parce que trop c'est trop là on regarde l'image après ça parce que la présent il soit papa mais si dans l'équipe on a salir il était l'équipe on a le balikambo ils ont ça na passe na mutema ils sont capables na mutema makasi pendant combien de temps bazo moi discuter bazo moi na 5 ans à 5 ans c'est comment on a combien d'âge c'est comme on a bossé une fois déjà donc ça fait 4 ans moi 4 ans on a télé qui bosse na okende na après mikolo ya Magali atomboka ka ye moko abenga mama abisa bandolo azato tchana en pause na continue kochela bino boyoka bo continue koyoka na loba na noki mabe biso musala to salaka eza musala to ba panzi sango on parle to lobelaka
makambo eza actualité tolobela mamozo lekana na ba communauté na biso. Bandeko. JB Mpiana toyeba ye musicien moko ya respect papa chéri. En tout cas respect au bata pesa JB Mpiana. Okondi mate ke dossier ko bima lelo. Na yo comprendre que ba musicien nyonso bazaka ndenge moko. Les oiseaux de même plumage. Franchement je vous dis ba musicien nyonso bazaka ka eloko moko. Ah! Botano image na cheli bino na dobi. Mwana oyo aza na âge ya 15 ans. À 15 ans, nde papa chéri abotisi mwana. Mais aza mineur. Na âge à 15 ans, aza mineur, azalaki mineur. Donc ninga azawana ko na ba preuve oya azawana, azanango wana. Na ba vidéo tozanango. Soki balobi ba poursuivre JB Mpiana. Ba landele ba okangaye. Ba okangaye très bien. Mwana o a victime bandeko. Aza victime. Je vous dis. Mwana o peza ba jara bana moko moni bane, bo excusez nga terme. Comment na ye aza mwana moko akoli omoni bano bakola na éducation moko peut-être a eu chance à kota ba école bien té. A eu chance à kola na éducation bien té. Donc il l'obéliné déjà dès le bas âge. Eh nga lela papa chéri na bota manena. Donc na ki yanke moko boy. Nga mwana barungu nga na mwana boy. Donc éducation bakolisi toko condamné té parce que tu évité qu'est-ce qui s'est passé. Alors Koko maye na wenge BCBG et loko papa chéri à Sala, oui, après ça quelle chance, mokile ye baye comme danser c'est tout, même si on a mis sur bateau. C'est une bonne chose. Siko récompense nango pour JB Mpiana bimi ça y est. Ne yango fa botele a botise mwana na âge à 15 ans. Ata kutu bazara ki motema mabe. Parce que soki otala mwana mwasi oyo bakoza ba âge moko na bana JB wana na ba Soraya na ba Daïda. Mais pourquoi bato musu boza mitema mabe boy? Na moni mutu mona commentaire à lobby tout se paye ici bas. Ata lelo oyo o futango JB Mpiana futango. Biso toza basi toza ba maman. Oh est-ce que maman ni akolinga kino mwana oya ye ma baby c'est na ajoana oui maman toko condamné maman atika ki laisser aller parce que ba commentaire il y a des gens mutu na mutu apesa point de vue nae maman ndenge ni nazotika mwana na ajoana mwana tanga ole mwana tanga côté na ki danser stala mwana azwaka diplôme d'état et tout total la la situation en famille mais na famille mususu peut-être a eu à ta possibilité autant que ça mwana a été mwana za na don ana talent a kotika émerger na talent ana tout le monde a pu battre mususu tanga ne classe mais lelo a gagné vie. Alors, comment on a aillé na ba réseaux sociaux, aillé jusque là, tout le monde a nous prévité, tout le monde a photo à moi na té, jusque là, tout le monde a le côté. Mais il y a moko koloba, donc on trouve que elle est sincère avec elle-même. Et le belinaye. Abi loko salié pas ces JB Mpiana a prometaye que akomemaye na poto. Il y a de cela 7 ans passés. Si qu'on a 7 ans passés, on a tilelo et loko mon côté. Donc JB Mpiana a promettre poto a botissier moi a promettre qui est que ako tangi sa ba études universitaires à salangote. A botissier moi na à 15 ans, a botelier moi na a ebisa que ako sombela e lupango. A sombela lupango te. Donc nyonso wana bandeko. JB Mpiana. Oh nyonso junior Mpiana dossier là qui est tala. Ba bossa na kenda bango JB balobela ke di sous-souté. Tala le ko JB Mpiana comme matabi nature. Donc là il sa dossier. To nga ko na éviter JB Mpiana zarana moi si comme azarana na petite sœur comme nani ya nani o bazotanga wana soki ya nani na comme beaucoup de s'échapper. Ya moi si. Nani maman ni ya kolinga ke mwana na ye aza la possibilité beaucoup la mwana na ye et que ba boto la ye mwana ba yebise que non okozwa mwana na 18 ans à moins qu'il y a les loko moko grave parce que photo ta ba angle nyonso
il faut petoyeba. Qu'est-ce qui a poussé que babotole mwana? Wana toyeba e ko bima pe kana ba réseaux sociaux. Babotole mwana un an bobotisiye. Bobotole mwana bo frapper que bo sombele lupango, bo sombele lupango te. Mais tout ça. Ba musicien na biso ba makambo. Ba danseuse ba mona makambo. Ya makambo Sandra Lina bando le kabande koloba. Biso batumuso bando mona le roi muto liboma. Beaucoup de gens bando mona Sandra, on dirait muto ça la bien té. Mais j'ai vite compris que en tout cas ba danseuse wana ba mona makambo. Ba makambo ba kofi ba sala ba danseuse na ba wera na ba jibe makambo sala ba danseuse na makambo solo. Ba musicien na biso akala. Donc ba komisa ki ba danseuse ba bilanga na bango. Wana nyonso po ça la casse ça la casse succès tout le monde nango. Ce n'est pas seulement chez les musiciens. Tout le monde nango ate pas ba artiste et comédien pour ba son rôle pour avoir succès. Il faut ole kambeka. Alors ça fait mal. Jibe maman soni. Jibe kota tu na bina kota na dossier à maman Amida que je salue, que je respecte. En tout cas maman Amida, oyebe la félicitation, coup de chapeau. Moi si nini yako linga moi si le rôle Amida. Ah bandeko mibali boluka nini. Mibali boluka kanini et le kongo ezalaka moko. Boluka nini. Batara pe moi si yako trompette. Moi si le rôle Amida. Amida chature. Oh! De façon jibe piana yemba Amida. Façon jibe piana yemba Amida. Et Zambiouane. Donc, ce total bien en 2013. En 2012, en 2013 ou 2014, nde babota kina mwana wana. Pour moi, on a 9 ans. Donc, 2014, si je ne me trompe pas, 2014, nde mwana wana abotama. Ce qu'on a 2014 wana. Donc, moi, on a 15 ans. Lelo, 9 ans passés, on a 24 ans. Donc Amida na mbongo nyonso Amida za nango na kitoko nyonso Amida kimbinga mwasi ba musicien boluka nini tondi makese ke barambo baloba ki bozwa ka beto la bato bozwa ka beto la bana bato c'est que j'ai bien utilisé que et la mwana bato to ko lo babongo pourquoi pour mettre mwana bato ko meme poto moto aboy kutu mema na poto na mwana na kene ko bomba bango soki wapi yango on s'occupe quand moi est-ce que ma boy ko bima en tout cas moi na biso yebela bon ça to continuer ko bande roboze là na continuer ko chez la bino image un message moi qui to ko na seki message message moi bien quoi et ça linga ba chebedede OK na continuer ko chez la bino côté yo alors let's go. Makambo lobi na soki uti likolo na ebite soki peka ye moko na ebite dans sa peni boya yo omona mwana moko papa na ngezo pesanga pasi na oje malo ke pousser ngai na ebite pour la nini pour zato futanga boy azwina na bomwana na servir ye na zaki danseuse pe na botele mwana ata yo moko to basani lo côté mais amemi bango na poto na ebite motema ngo ya nini ya presa zo sanga boy autikana na Kishasa opona nini ngabo na sai deux fois voyage na les États-Unis et simbite pour aller moto fina pour to makambo na ebite pe na keshi nga moko abi na zomba osaba démarche na ndenge malamu ti siko papa na ngai atiki nga na Kishasa amemi bato mosusu mengai asundoli nga na sali eloko nini opose komi bona benga bato nyonso na benga de simba bate naki kota mama nyesi konki mama kokotela nga kozala netre mais mama susu kaka donc ndenge moko kaka na président na epesi ki presse moto ayebisa bango makambo wana bazomanipule nga na ye magali chitundoleki ya presse bazomanipule nga makasi c'est comme si nakomi rejeté lelo eloko esalanga mpasi yango wana. Donc, vous parlez de Papa Chéri parce que Yene Moutazali, vraiment, président, il y a BCBG, place aux Zalaki, mais affaire, il y a le pan, moi, en tout cas, la somme de le pan, le nom est un peu de la vision du Souvana, au Vanda, le pan, on a eu tout le Nagishi, au ticket, le pan, on a eu, mais à ici, aux hommes, il a le pan, on a eu, aux le pan, non, on a somme de la eu, bâti à l'aise, ça va plutôt le billet à la Kina, plutôt bâti à la hauteur. Mais, au lobby qui
bazongisa yo kouta Chine bazonga na Kinshasa bakotinga opoto mais bazongi na lopango mais quand on bete biso lisolo ya lopango wana est-ce que réellement mona tuka basombela ya lopango na papa chéri mona yeba basombelanga lopango mais na nsima pe mona mikanda neza yango te eza lopango papa moko ya mulumba afandaki wana avanda na kati wana mpe na simi compliqué namoni kaka te non lopango eza yanga susu te ekomi vrai document bimi ya papa moko ya mulumba na yebi nga namonaka lopango me na simi baluki pendant tout ce temps ozalaki wapi ti bawane komanipule yo basombeli lopango baye babotoli yo biso toyebi kozala na mwana na yo parfois okenda na ye foto mais lelo mamo tokomona eza dire surprise pendant tout ce temps ozalaki wapi olobaki te pourquoi nalobaki te parce que fo omema makambo na kimia nameme makambo na ndenge ya kimia ke naotala mpe liboso na nsima naota mpe mwana na kati nazwi 7 ans ya patience na machetaki na boki koloba kelaleka ta place wana loba nde na l'équipe soki na l'équipe eza deux choses epoussière na otoloba parce que trop c'est trop on supportait juste ça on supportait tiwa pe on supportait sous terre azolanga solution soki azwananga na mwana nga atinda biso na mwana nga poto mais presa baloli makambo amonaki etina mwana kotia mama nyesi tie kokoma compliqué ke nonga nakoma privé nga na mwana nga azi ati mokomona okoma majeur bongo ya oluka ngai wana réponse ya magali chitundule ki petite ya propre ya président JB Piana nde répondre nga mwana ntuka. Oh là là, une triste réalité, c'est vraiment quelque chose où les autres savent pas si jeune fille n'a pas arraché affection maternelle. Est-ce que les lots depuis que vous allez absence n'a pas vous avez dit ça fait 4 ans, au moment où on a été, vous allez ma démarche au moment où on a réussi à été. Mais quand on demande à Azaki la démarche au moment où on a réussi à été. Quand on demande à Azaki, on a 5 ans à juillet. Et ça, l'année dernière, qui est basé à moi. Parce que moi, Azaki, on n'est pas là. Moi, Azaki, on a comment? Moi, Azaki, qui a promis 5 ans, après, il y a besoin de moi. La balaki, moi, là, après ça, qui ont bon, c'est des mois, là. Pour et tout, le monde qui était là, on a besoin dans la photo. Parce que. Frapper eux. C'est ça qui est. Vous allez remonter, papa, eza bala aussi na mwana na kutwa na 7 mois esa mwana ngai mama na ngai zali okukula 7 mois ti usa ki bezo mwana na 5 ans ngadi na zabu ya mama moboti aboti mwana na ya 15 ans pas ya kukena maternité na non na posa mwana ngai na za vivante non na profiter ndenge ninga mama mwana na za vie ko to kukena bokula mwana donc na za dinte okukula mwana j'espère que boyoki non qui passe l'eau na baki na commenter et belete non chela bino na kaba audio bandeko non qui passe non qui douleur étant que une femme ba maman o boza awa bozo yo kangai moi si mo te akolinga ke apesi mobali motema mobali wana décevoir moi si mo côté oui toi basi comment ça fonctionne. Moi, si mon rota kolinga ke mobile moko abusé naï. Au botelier moana. Ah, ça fait mal hein. Yon basi musuba kange. Yongo mona papa chéri album e bimara sous souté. Ata album e bimi ezo yo kanate pona nini. Au mona mokilo ya tous ces pays ici bas. Soko sali mabe au futa mabe. Au mena mabe ba parents na biso basala ba koko na biso basala. Eza mabe mususu lelo biso to futa ngo to ebite mabe basalaka na ba génération na bango mais tala biso lelo to ko mosibi ba conséquences eza bongo la loi de la nature c'est comme ça bato mingi awa baza ba victime pona nini ba parents basalaka boy parents salaka boy koko salaka boy bandeko obi na fandi na lobi comment muto koza motema mabe jusqu'à ce niveau JB Piana tout le monde a bana yo ba soraya bazakuna heureusement Amida yebela ka félicitations Amida pour moi c'est le rôle Amida au trompé français na monoko moi c'est kitoko ce ko tala lelo Amida lelo azana présidence Amida azana gouvernement bana na lelo oh je suis fier de Soraya je suis fier de Daïda pour na nini bana ba lundi maman na bango
yango bana raison bana ya kolanda nani VK boza bilo milieu du village c'est que bana ba comprendre makambo papa bango sala quelque part to peut ça distonne raison c'est que bana ba musicien ba mona makambo quelque part to peut ça distonne raison makambo ba musicien ba salaka pourquoi ba musicien na biso Congo bozala raboye donc ce qu'on a leader il faut abuser na bato makambo na ne bimite na internet to yoka makambo un jour to yoka ba leader ba bimaka pe na ba musicien bango mibali un jour. Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information en temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best.